Mama wa taifa Jikati. Mama wa taifa Jika TV. Il faisait parler bateau arrivé à téléphone de chanter boss à son foot. Livre à savoir le nom. Livre à contribuer la casse. La casse. L'église est anniversaire livre à la télévision. Mama wa taifa Jika. Kama ya matumizi na mboka leo wapelea na mbona et la qui est la carte de les amis. C'est pourquoi ton petit monsieur nous pouvons de Jésus-Christ. Amen. Si tu as avec l'obéissance et le droit, tu peux faire le bon impact pour nous. Il y a quand même un économiste. Et à chaque fois, on a dit, les gens, on a laissé les gens, et ça quelque part, mais on a dit qu'il faut on a dit que ça n'a pas été de quoi, et si tu as un peu de qui, ça veut dire que c'est un peu là. Maintenant, il y a encore, il y a Manu, pour que l'on ait, mon chou, pour l'on ait, et dans le ciel, et dans le midi, et dans le jour, pour que l'on ait, avec la Kinshasa, dans les 14, il y a 9 mois, c'est-à-dire que lundi, le vrai samedi, c'est un anniversaire. Alléluia. Donc, anniversaire, et il est parti des gens pour les autres dans les 16. Donc, un samedi, c'est un anniversaire, ceux-là, ils ont dit d'abord alimenter à ce anniversaire. Comme ça a permettre à vous filles. Donc, on a l'autre pour la maquille. Avec le 14 mois, en 1986, à Zali, la province Yamangala, papa est averti à Zali-Fisia, mon soukou Antoine et de Nana Chantal, les amis papa pour nous liés à Joanie. Notre religion a jamais célibataire. Donc, à Jean-Pierre, ça nous a été à jamais célibataire. Professionnel et amis, étonnance générale. Nangou, quartier, la paix. Wana a jamais célibataire, Nangou, Wana. Donc, vos voisins, ils ont, il y a un mot, mais chef Kéana, programme du jour de la deux et les maquis, programme d'internat et d'amis, à déjà, les mêmes corps, à un moment de la Kachat, où il y a des pour le prière, dans le voiture et salamati des gens. Après, séance pour nous, toujours les cas à témoigner de la vie. Vous avez un témoignage. Premier témoignage, toujours sur la famille biologique d'Alié. Ceux qui ne commandent pas, vous pouvez aller encore l'État pour qu'il va témoigner du Congo de la production libre. Micro, déjà, nous posons la mission que ceux qui ne commandent pas à l'État pour le témoignage. Dans la côté famille, il y a des conditions libres. Manifester ce qui alléluia. Est-ce que ma chrétien va voir la journée? C'est pourquoi destruction, l'esprit entendait, et on se fait tout ça. On se fait tout ça.
Nzambe akomi na yo. Ya mibale okosakrifie baame ya bato. Okosakrifie bato po yoelewa kozwa mpete na makasi mejima Nzambe akolijie yo po na yango. Ya misatu komesa okosopa mazeli oke amseke ekoti ezeli ekota na ekola meloso ko yango. Nzambe akolijie yo. Aleluya. Nzambe akolijie yo. Okosakrifie bato. Okopona bato na bik na sacrifice jugement na zali. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Azana témoignage du béni la Nicoléno pour que Azana l'aille à service. Ceux qui n'avaient été en secrétaire de la Banque de l'Euro, qui dit, même le après ce témoignage du béni en Sara Oriensani. Nazela mingi ya corona te na pesa mwa tomaisa mwa moke na ndenge mwana biso yo awutaki kobela ndenge abelaki toyebaki mpenza toyikoloka kiakweki na kitambo ela kweki patron na ye misi kofili lomide atikaki ye te malgré azalaki te mais atikaki moyen bayaki na ye na kakanse kaka awa atikaki moyen azalaki bien sommé penza na koma awa c'est pourquoi nga papa de nandaki ye ya route mitaka topa ya kofi andimaki botina mbongo ya kobimisa ye abimaki sans problème azalaki bien sommé bimaki sans problème azalaki posele ezali na nzoto makasi tout après avec le petit nous na malade oyo les petits biso ko matema kasi de mo matema ni ay sa nonde ya mwana patron ya akite ale toujours na ye atwa kabisuko Merci beaucoup. You
La ciudad de la Puerta de Seque. Tote na napenda kusikia kwa uzo utakatifu na Mungu. Livre, ayam, candidateur, bon
Ozo kota mero. Oui, ozo kota mero. And this kind of person is moved the barrier ya résidence. Toujours qui permet. Vieux azali na moto, ayoki mokubezo, nyonso asali kaka awa na kachachi. Parce que le livre est aussi un livre kaka italien. Vieux azali na moto. Akati voyage ayeba mpona likambo ya livre. Livre ya kokoate. Pose livre seri na oyo vieux asali mpona livre na mwasi batiki livre te. Nzambe azola molimo na ye azala pembeni na ye reposa mwasi. Communiquer avec nous.
Mbota isusu nazima luba na kombo ya falo mamunga maluba nazi eza pona remerciement liboso eza ipana emoko nzambe oyo akelaki biso parce que ye moto apesaka ye mpe moto azwaka apesaka azwaka kozwa na ye ezalaka moto na moto na mokolo na ye lelo eza mokolo ya livre mpe ndenge azwaka moto lisusu eza na bacirconstance ekokutela yo na mai ekokutela yo na likolo ekokutela n'importe où yango wana tozosila tondo kaka epai na nzambe na oyo alakisi epai na biso famille ya mibale remerciement monene na patron chef ya groupe quartier latin vraiment aza tata ya motema boto ya solo parce que azalaki na mobembo tango liwa ezwi livre mercredi le même mercredi azwi décision ya kointerrompre voyage na ye azwi avion azongi mbango awa mpe alobi ke nakobunda ye avec honneur yango wana biso famille tobosi ye merci mingi na mayemeso asali mpona livre merci ya misato na groupe mobimba ya quartier latin parce que bandeko wana balakisi yango tobandi na bango banda mercredi bazoya na lopango na mofleri lopango ya biso ya famille na mofleri jeudi baye lisusu vendredi de patron ya groupe quartier latin azwaki décision que tokende kokontinue matanga na osho kuna na siège ya quartier latin
Et Bandegouana, il y a beaucoup de quartiers la terre, tout ça qui n'a pas le vendredi, samedi, le dimanche, et puis Bango Monso. Vraiment, na pesi, merci, na bolingo. La kisibiso, création, bozala ki na bomoko. Yango wana, mingi ya kubak sezalite, mkano na nzambe salami, tozo saka amatondi. Yango na pesi, merci mingi na bandeko. À part le quartier la tête, on va y assister biso. Na pesi pe na mingi, na ndenge basali déplacement, malgré le transport difficile, mais à s'efforcer, qui va comme à la place au Bozali. Yangoana, merci mille collègues. Merci.